bazo ça ba remarque qu'on a bien acteur ba actrice que entre vous bozo lingana te bino mo boza ko se reprocher na ni ba biloko eza biloko déjà obotamela neti nga mona biloko mosusu eza lokola ba complexe oye place okutana ba artiste osala mapeka place obimelaka moto ayebi te vi na moto ayebi te toyebanika na ba tv ozomona yango kolinga te ke place baninga baza bato bayebaka ayokaka nde oza wana non. Alors s'il a pas kufelaki papa, est-ce que déjà ok? Bon, si la bande fait le papa na yoka qui a on a landa qui on a internet na kete po na ebina ne pas na bango te pe non pe na fanda na ebu ipinzate ceux qui ont fait le parents bon qui bato su balando te to mitala apeti am su ye peso bato bakufile msu polanda baninga te bo ucholo ba isika matanga pesa invitation te na cadre matanga. Mais alele koma bongo te ceux qui total dans parcours à moto soko tambola bien yo peso lo likambo elio oh yo futa ke pa baninga yango pe kaka e ozongela yo so yo futa mabe obe otambola mabe nkwali kambo na yo. Voilà, tout le monde présence dans Awa et ça que vous avez la relation tonton en fait aux aides délégués à rénover qui dit directement yomoko vieux zombie mutatingi tonton Hervé toujours jouer na penon aza mobile nanga na filmer toujours sala na groupe à pouvoir maestro na Villa Nova et mec qui ont mardi na zaki na ndaku na ye nga mardi tozana journée mombana ndaku na ye na kindende ko tala tonton Hervé abande ko bila bona yoka mercredi na tombo ibisanga vieux Serge Koufi Rossi TV kuna tomona ba théâtre ba émission ba musical political chronical sportical karatécal nyonso na Rossi News TV. Bonjour, na boni nyonso ya Rossi News Télévision. Toujours quand la carte d'informer bino à travers émission na bino bolinga kamingi. Nebsaka bino rester toujours branché na carte ya Rossi News pour la jamais d'ici na actualité na mamunyo sozoleka na mboka na biso et vous ala kaka diffuser na carte ya chaîne na bino Rossi News Télévision. Alors ba fan ya Rossi boyebi ke tozana matanga actrice na biso si la biso la hotel ko perdre papa na et aussi tonton Hervé Lesai acteur na biso et puis journaliste hotel ko la grand frère na lobby. Alors tout ça on a lié à matanga boyibika ndizalaka Ndi balobaka ezambile telara partout ceux qui moninga zui passi il faut qu'on compatir pendant et même à la présence et ça la bien. Alors on a parcelle tout coup type acteur bazali et toujours moko ya acteur na kombo ya major ou azabongo actrice na kati ya groupe ya rénové qui kedi mais comment ko sola na présence parce que karabino mo botinda ba question bolobi que acteur entre bon na bon balinga na raté parce que tout est comme on a sabotage ça mais na matanga ya parents ya Serge Luyeye wa zabon pe acteur na biso ya mboka. Alors elle a couti maman major en tant que actrice tout mais comment ressoula na sur comportement ya ba comédien et aussi sur présence na na matanga ya grand frère ya tonton Hervé Lesai. Maman major bonjour. Bonjour. Condoléances. Merci. Apparemment bino ba acteur mikolo boyo kufela mo mingi. Bon liwa tango ya katwe bagate tant to bota makapetu e bakate ezaka nzambe mutazo permettre liwe komela biso to souhaitango te. Voilà, tout le monde présence dans Awa et ça que vous avez la relation tonton en fait aux aides délégués à rénover qui dit directement yomoko vieux zombie mutatingi. Oui, moi na rénover nyonso tonto kike tonton Hervé matanga donc il y a le bosso il faut qu'on y a nan avant yemoko vieux zombie ya donc biso bana rénover to ya kanon liboso tonton Hervé toujours jouer na penon aza mobile nanga na filmer toujours sala na groupe à pouvoir maestro na Villa Nova to jouer na skotala ko kiki c'est mec a kufi osani donc il faut ya kaka pe c'est mec on mardi na zaki na ndaku na nga mardi tozana journée mombana ndaku na nakendende kotala tonton Hervé abande ko bila bona yoka mercredi na tombo ibisanga vieux Serge Koufi tala kaka somme onazana na bité oneza sango na yo kifuna yo confirmer on montre na yaki vraiment. Voilà, présence na il s'allie bien étant que actrice a rénové qui dit et aussi la cadre bolingo ndenge zala parce que nous tous arabes pas seulement en dehors on sale comme a déjà famille et nous le pardon et ça non normal présence dans alors tant on va tout ça ba remarque qu'on a bien acteur ba actrice qui entre vous bonjour lingana te bino mo boza ko se reprocher na ni
bon neti biso na rénover tozala vraiment na bolingo baoyo balingana te bato da bazala na barankine neti biso bana rénover bon barando toyebi yango te nga ezala leader oyo aza ne papa na nga te so nakuta ene nabengaka président oyo namoni artiste baninga na kopesa ye mbote nayeba orgueil te babiloko wana eza biloko déjà kobotamela neti nga mona biloko mosusu eza lokola bacomplexe oye place okuta na baartiste osala mapeka place obimelaka moto ayebi te vi na o moto ayebi te toyebanika na batv ozomona yango kolinga te ke place baninga baza bato bayebaka ayokaka nde oza wana non bandeko na baartiste tozala bomoko tozala na komikitisa po eloko eleki komikitisa eza te donc nzambe kaka totia nzambe liboso na mosala na biso c'est tout. Alors s'il a pas fait qui papa, est-ce que déjà ok? Bon, si la bande a fait le papa na yoka qui a on a landa qui na internet na kete po na ebina ne pas na bango te pe non pe na fanda na ebui penzate il faut le vérité mais soit que zaki kende le bosso matanga biso zaki ki weza sali bwe no kende na linga ki makasi alors ndenge bato bazoloba bien sûr pour vendre la silate mais j'espère que mambolega na internet et radio te biso sto monaka alors ndenge bato bazoloba ki apparemment si la zaka un peu na ba problème na bato est-ce que ils appellent na bato basa ba ko se présenter na matanga wana na bato so basola te est-ce que ba koki kuya on place sa matanga pe ba pesa invitation te na matanga ta tolobana na yo te ta na yo ki ko filmer ya ezambula ebeta partout net nga pesi la bon nazwa ngeno na problème te non pe nazwa na yebi pe vie na été donc nazwa vraiment temps ya kota ba na ba vie privée na été c'est tout. Alors toujours quand na cadre matanga ba fanya konfi toza bongo na lupangu ya batonteur pe lesai esika pe ya na ya kufi esika batuna so bavandi ya umuntu so beta masolo na actrice na biso major auto kuti ya groupe Renouveau Kikedi ya Vie Zombie. Alors major, entre vous les artistes, faut qu'on le va bien, entre vous les artistes, est-ce que vous vendez à paix, la mutualité, ça la marque entre vous que le Likambori Koko ya vous sécuriser président na bino na bandenge mo ba bon. Ezala président na numéro 1 ezala président Masumu. La reine ezalaka. Mais net biso déjà bwelemba na matete za dazo na munoko. Donc tonton Eva Koufeleza déjà biso nyonso toza dans na kati wana. Donc ozala te ke popo sala ka contribution fait utana na ba commune libanda non. Biso mona déjà toza bana mabele. Donc toza déjà. Voilà, alors par rapport à maman matanga ndé toujours le bela, batu ba répéta qui par rapport ya ba comportement ya batu na matanga ya Serge Lié, je sais que oui bien, avec au peur de ba parents na bon mi balé à la fois. Na matanga wana ba acteur, ba actrice qui vraiment ya confronter. Na habité constant au sala qui pour yo ko lo bani na litangwa. Bon, ceux qui ont fait ba parents au monde qui batu so balanzo te, to mitala apeti. Em suye peso batu ba kufile msu polanda ba ningate. Mais allez comme bon côté net nga sona bi question na problème ata na obela na bi ke tonton Hervé ya batinde ko nanga tabana groupe ne ba ya ka sona za problème ba ya bosko sona yo ki ko ele no ya ti no ya ce qui total no parcours à mutu soko tambola ka bien yo peso lo likambo elio o yo futa ke pa baninga yango peka kwa e ozongela yo so yo futa mabe obe tambola mabe nkwali kambu na yo ndo pesa mila kabu neti Serge non na mona ka epenza na ba makambu te bon nataka vraiment ka penza na ba makambu ezala ndito mona o ne matanga ezala ka to kutuna kutana ba batu yepena mona ke mingi te vraiment on batu ba futie bon on a habité est-ce que tu as le bas espace quoi sabotage mais tu perdre batu mi balai à la fois mais tout monde est absence ya batu na yi moko ya groupe ya sans souci c'est ka ou ta absence est tellement makasi kaswana suko mona ke se bazana bolingote netinga vraiment major kapinga na kufeli papa na ngobi mama nanga bana rénover bayate c'est que na longwa rénover bendenge ni même sur longwa na bon souvenir tika la relation oui yemoko afanda penza anika kosala examen de conscience. Pourquoi le Cambodge comme ninga boué na la star mné na yebani mais pourquoi na zuli kamba mné boué ba ndeko nanga ba monanité ce qui atambola ka bien tameka ko changer
po ezambula ebeta partout nga benga ngombula neti nga naza mama te papa te mais nayebi ke lelo bito souhaita liwa te soki ye bandeko na nga numéro 1 eza kaka ba otokute na monde art wana de famille pena munene yango wana oui. Alors quand na kati matanga wana ya Gabi alobaki pona ye eloko akoki olobeza que même si bosola te na moto mais tant moninga kufeli papa to maman ba être cher faut bosopa na loka ba mbinjo na place wana kotala te parce que yo yana msusu muta kufeli okutana na yete mais yo yana ka ba mona présence ko ye na sens mo ya bien. Oui, normalement ezala bon. Ezala vraiment bon soki oye oyebi ke mutu wana tato sola te oyebi na bisa kyo atato sola rate soki na yebi surtout na yebi pa na bino na koya no ya na fandi to kabola ma wana bato ba ozala wana na yebi ke so c'est fait no beng singa msuno ya na ngati mais matanga no ya donc totambola bien to sa bandeko to longwa ba monde ba rando ba ranking eza bien te kala mingi te yesu alingaya surtout na biso ba artiste baya kuta biso na ba binemi ba boyeba ke beaucoup ça rassure bien te ne bozala avant de ba makala ba joie ba maloso ba série na bango wana izara boete bande on a biso le réseau bon ma bango orgueil oui to miketisa orgueil futate soroza toujours oza na orgueil yo peso zi problème yango na ndezo koyela bato au moins de ba sort nango donc ils apprennent bien te ils a vraiment bien te nga penza na kiparate nga ta ba répète soit bato na ko fana biloko ça ezate kandi to za ba mibo ya rep na biso yo ko na kota vraiment na kena visiter ba rep ba ninga et s'il peut na bimina zona ki pananga sala no lo te ngai na sala na rénover mona vie zombi na kende bikenda kende na ba rep ba tumususu ndezala boso mona vie zombi ne lobike na lata pété ana na mapeka na manuta batambola na ba pété na mama non ce n'est pas bien so bina sala orgueil mso mtu pona zwa mbongo mso zwa mbongo pa mtu ana na budeti oebite mso mtu ana place na okende bato bazana ba fan mo bazana balinganga mingi mais so ba bien yo na fiotoli bango na budé bango ce n'est pas bien on peut surtout comment mon abino ba théâtre ou mo ko budé presse makasi wa yo micro boy au budé to buda presse bino nde bata presse mo pena mona bino basongi bozana posa bakotsa batu barando itinga ba question non tu nous as raté sur la normalement boleka entre vous les artistes bon benga bakotsa batu barando nde tout na rama mbo to yoki to iko tunde ti bona monyo bona obimisa nyo solo lo otikati po de na kangi netinga vraiment nalinga ba problème te na kimakango makasi eza na oteke pona obanga ki o mtorobeta yo petelo kote mais il faut kozala ko banga vraiment makambo faut otambola penza bien nga pena monde barando na kokango te na yebi yango te oui qui veut dire que ce qui m'a ndé matang eza boy ce qui programme de tia papa basile du mili boso to mon appel groupe rénové okende oui biso bana rénové to landaka surtout so na bika ki place ezali ata na morgue na okende na ngai vraiment na fandi petit so baki okunda tout ça que j'ai déjà quand des à la ratisse voilà les abongo major kapinga ya groupe rénové qui dit les cas de côté awa na lopango ici kapi ya tonton Hervé le sai à Koufaki donc on monte zobetani macho parce que tonton Hervé a zaté oui que il était malade d'abord et a sous choc et ya na Koufi donc on l'a normalement besoin puis à to côté maintenant to côté artiste moi to kende bongo ezate talarara donc bino to soana major kapinga à propos kaka ya makamora matanga parce que comme déjà mi balé si la beka ma kufeli papa et tonton Hervé a kufeli pe grand frère na propre ya moi to buluba ki jamais to ko ya to le kaka ka boye et ba actrice bazali acteur bazali to sota mamoko toujours kana cadre ya major kapinga monto comme déjà pour chiter l'émission na biso un mot d'abord pour na bande ko na yo acteur na actrice ba perdre bande ko na bon ba très cher. Je souhaite si la bekamba mes condoléances concernant la linga komingi zalaka ndongo zalaka ko changer te place au mona ka batu ba lo ba mabe pona yo luka moyo bongista zalaka ndongo zala na lelo fort liwa eza pona mutu nyonso to bota maka bien mais ko kufeza ka passe nzamba pesa biso makasi apesa vraiment pe makasi la papa bien donc les a passe pour na biso yo rejoindre biso ba orpheline
Merci beaucoup. Na tonton Hervé. Tonton Hervé pe na souhaite ba mes condoléances. Yanga ndeko na ngai taka yo nde tozalaka. Mobali na ngai ya filme. Nabiki tosolaka bien. Donc ya dino akufi tozalaki naye. Yo moko yebi tofandi naye tolene. Non, abelita zaki na santa bien. Mutamanda ko bela ndezalaki Hervé. Hervé nga kindo ko tala Hervé ndezalaki malade. Maintenant yoka mardi tozana mutu. Donc mercredi na tongo ba biso ki mutu azate ya kofi donc eza vraiment passe. Mais tonton Hervé nzamba pesa oka makasi. Libota mobimba nzamba pesa biso makasi vraiment. Otala ingamba mobile costo ya mobile oyo akoti na morgue donc eza passe pesa choc vraiment nzamba pesa biso ka makasi. Pas biso moto okutaki. Voilà, merci beaucoup de m'abonner à Fonsi. Merci de nous abouzer là, nous bouger tenir la message na oui c'est bon. Donc restez branchés na kati ya chaîne na bino Fonsi. Ba programme nyoso détail nyoso ya matanga nde ko lekela. Ezala oyo ya basila bisalo. Et vous abongo diffuser kaka na chaîne na bino. Donc merci beaucoup pour la confiance et puis fidélité. Vous besoin les mater la biso à travers l'émission na bino et à travers chaîne na bino bolinga kamien. Donc restez branchés na kati ya chaîne na bino Fonsi News Télévision. Vous ne serez pas déçus.